te balandi émission mal à l'aise balobi na masolo ya net botiki la Congo Millennium ce qui bino boza makambo biso na Congo Millennium toza solution. Merci à toi mon boss Riki di Benz motema ya maman Jolie di Benz maman Ngoli pomme verte moi ça zanga manda maman na nga maman asala Renata mal à l'aise azala ndenge mabete sala zuwa te biso zo sala musala. Merci à toi aussi mon vieux Maître Dikesi Lutadi la Bobo Bola Koko Jolou Kusala Balubi Motema Yasmine kaka ndenge ezalaka na émission ya lelo na yambe bino chanceler des Zimbabwe na mingi makambo ya musique na ye ndenge ezoyokana te ndenge elali ndenge alingi koyembela kaka bafi alingi koyembela kaka bamama aye mpe na bama ya sika bino mo bokomona na otikile mpe na micro aloba boyoka mpe na bajeune fille mibala ye na bango abi micro bango nde makambo babika ndeti kaka chanceler des Zimbabwe micro ndeti kaka aza kodinda mais ye mo mpe nazotikile micro boyoka ye tozalaki na kati ya cuisine toza préparer nouvel album la biso nouvelle vague et comme presque na suka soki nzambe alingi so nzambe permettre na mois de juin déjà kozala yango le moment tokutana bino awa na chaîne ya télévision pourquoi parce que toyei koannoncer le 8 mars vendredi tokobetela bamama nyonso tout pour la journée fête na bango wana journée de la femme et kozala bongo na fikine pratiquement na espace Bikapi na kati ya foire na kati ya fikine wana tokobanda 15h tiler bato tout bakolemba et puis nazana debel nana oyo est-ce que maman bako poussa na côté ba maman na biso oza mwana bino maman avec tout le respect maman mo za la côté maman mo za la côté donc ba maman na biso oyo toza ko préparer bango ne bozo mona bango awa yé déjà côté au paradis alors yé côté au énergie mais bazana na droit penza koloba loba nante kolobisa bango na penza te pona lelo interview za justement pona ngai alors loka to travailler moi mingi na bango misale comme presque na suka le 30 juin tu représenter bango officiellement sur place na Dakine et puis voilà quoi le 4 avril na ke Paris pona luka mona ke sala mixage album et puis na profiter de l'occasion par rapport à une invitation spéciale il y a Olivier Chimanga pour la featuring il y a chanson hommage à Papa Wemba ba maman baza ko refléter réalité moko boye oyo toko ko changer en côté pour na pays na biso depuis prise indépendance na biso pays na biso ezala kata ko parcourir ba makambo ebele amabe makasi koleka depuis prise indépendance na biso mboka na biso est décollé dans le vraiment te biso mibali to bundi moi trop comme dit-on éduquer une femme c'est éduquer toute une nation yango wana monique ba mama nga na participer toujours na kata éducation pour na ko conscientiser bango mais ba mama oyo bazana ngai a en entourage na ngai na lemba ko conseiller bango te ko conscientiser bango toujours même ba danseuse ba bina pa na biso to lemba toujours ko conseiller bango te ko éduquer mwana elingo lo bateke fo buka loboko to okata e to bola liso mais au lobele parce qu'à un être humain à quoi yoka makam tozo lo banendo bref maman azali être moko semblable na biso ce qui y a zate mokili ngaki ezalate parce que nza masala mokili apesa biso mibali nyonso tout ba millionnaire ba milliardaire ba billionnaire mais mobile c'est kaka te l'air kaka mona kaka mwasi azoya kaka kuna mbala mobile akoma poète voici l'os de mes os la chair de ma chair donc moi si aza lokola de l'air lokola mon pépé ba maman bazo mériter beaucoup de respect et beaucoup d'éducation pour un vrai changement et côté na kati mboka na biso République démocratique du Congo donc baza ba chanteuse ndenge ba kala ba maman na biso ba kokobar na biso ba yenga monseka ba maman na biso ba mbilia belle ba chala mwana alors lelo tozala ba jeune talent oyo bazali awa paradis avec énergie na banzi d'ici un an, 2 ans, ceux qui volontaires ensemble il faut peuple congolais à comment vous allez la fierté na bango. Il faut peuple africain en général à comment vous allez la fierté na bango parce que bazana pour défendre uniquement la culture congolaise. Bazana mingongo onzambe apesa bango. Bayemba na bandako, bayemba na kati ba église tout ça mais nzambe permettre que to kutana parce que rien ne se fait par hasard quand nzambe ne muta permettre bango. To kutana na bango. Nazana kata ko contrôler bango nazana kata ko guider bango nazana kata ko orienter bango mais degré ba talent au bazana ngo d'abord la doyenne ezali paradis yena mutaki liboso soka pasoli nzela donc je ne sais pas quoi génération oya sikabaro ya sima mikolo a repesa bango équation moko bo il faut vraiment ba chanter pas pika il faut vraiment ba lia penza très bien bazana bagage penza pour le camoué ya ko défendre par rapport ya paradis alors énergie ne bozo kaka énergie do énergie tonda ebele ako banda ko yemba kaka siko toza soki ba 16h so ba 17h ti lobi na tongo jamais voix na e ko casser bon mon aka voix na ezo percer donc bref
bango ne baza avenir la musique congolaise, avenir à la voix féminine pour l'Afrique mobimba nyonso. D'accord, natiki ban la kana yo. C'est bon, on a autorisé bino. Moi rappelle à moi à moi une seconde, moi 10 secondes, moi 10 secondes, c'est bon. Chérie, on qui mandefou. Hatiaka, puspoil nambanga. Bongonga, napakola nini. Hoi botisa, amonanga. Nameki, ma famille nyonso. Côté fois côté, tendresse te falloir rien. Voilà, voilà ce que j'ai dit. Si vous parlez là, yomoko, pesa n'importe quel nzembo, ata ba mama ya kala, ata mouvement, ata yomoko, pesa moi eloko moko ba yo kapeza que moi eza moi bino mama quoi. Ok, merci. Nayoki nzambe mutindo ya pasi banyokoli yo. Yakara pembeni nazali sewa yo ya motema. Tovandi bumwana tumeseni ngane yo dunia. Tovandi bumwana kimoninga na miso ya mama. Ezali mabina yo ka okomi na pasi nazate. Merci beaucoup. L'homme propose, Dieu dispose. L'air tobo tarabana bazalaka biso na kati ndako mais l'air bana balabala ba kelinzela kelasi toye barate oni ne leka kuna. La seule chose est que Nzambe a pessingai opportunité wana ya kozala kola instrument ya koluka moya ko orienter bango en tant que ba jeune maman. Mais pour le reste nga za Nzambe te pour que na définir ngo ba conseil na pesaka bango ba yoka bango yango moni lelo quand même après 10 mois de travail na ko présenter bango officiellement na télévision et puis le 30 mars na clôture il y a mois de la femme na ko présenter bango officiellement na village Chentemba. Donc voilà to bengisa ba mama nyo surtout na capitale ba mama na biso de bozana déjà boza invité boya ba tu nyo surtout do soirée on est la 50% bango 50% ngana orchestre mo nyo surtout ba yoki penza ba koto paradis a paloli ba yoki ba koto énergie a paloli pour Congo et comprendre que non ezana ba espoir ya avenir ya musique congolaise ya sika ba botami na kati ya musique na biso. Alors pour le reste, la rogi jamais qu'on penser la négativité. Pourquoi? Parce que bazaka même ba fille baza bien instruite, bazala ba parents pe baté ya bango. Batu o ba rapport so moi na bato ke na mingi ba utiliser bango la kir dans sur azur et ça les liquide na par ça voki. Vous comprenez? Ceux qui mutalingi un jour carrière ne soit appelé la kir dans tant mieux. Mais ceux mutalingi carrière na ke le plus loin que possible. Mais ngai pour na présenter bango, c'est parce que motema yebeti, na comprendre que non baza bango bibale ba deux têtes bien faites. La station là déjà les parents net à côté yo tout cela de temps en temps biso na ba parents tout ça la complicité pour na éduquer parce que une femme c'est une fleur. Ba partout autant la gauche droite to yebité mais grâce à l'éducation sur européen c'est soit en mato ya koyoka ayoki. Alors yepé toza en contact na ba parents na ye mais comme ba parents ne baza sur place à Ouate. Baza quelque part à l'étranger. Donc, tous en solo na bango un jour peut viendra te recouter on appelle le sous na bango pour to solo na bango pour to ça la vraiment avenir moko boye za la fructueuse pour na bango quoi. Album comme presque à 70% oyo to sili c'est déjà misala tout ça nan ko continuer tout ça sous na kata ko raffiner yango toujours na kata cuisine na biso sonza malingi tina fin du mois mars to clôturer la prise de son ya awa après na kena ngoma mona Paris pour na komona sala prise ya suka ya voix nanga. Et après, on a mixé dans la usine de fabrication. Donc, Sonza Malingi, peut-être le 30 juin, on va officiellement à Awa. L'homme propose des dispositions, biso tiki en tout n'a pas rendu, mais biso essentiel que nous avons force, après ça biso énergie, après ça biso mailler les lissus sur le caméra, au sein de ça l'amour très bien parce que tout ça na bana oyo bazo beta grave au sakanate. Et ça le connaît que womo drummer na biso azo beta moi ba ligne moko boye. Exista déjà la carte de musique na biso mais façon à saleli yango soki mato ya moto yo kezo comprendre peut-être ah drummer wa mystique. Alors tous na ba soliste lokola manzaka les solistes aux multicouleurs soko talia bozo mona na face manzaka mais soko zo yo kai na matoi ozo lokola ba docteur Nico ba manwa kuwaku ba matima ozo ba beniko net bazongi donc ba ozala très surpris na degré à boulot. Tous les animateurs moko ba inspiration ya ranet na minute azota mona balabala bo inspiration ezoya chaleur moi na soso tout ça pe na calibre donc vraiment ba base la nouvelle vague il y a makambo bien belé
bakoyoka ndenge ni paradis à s'exprimer, bakoyoka ndenge ni énergie à s'exprimer, bakoyoka nzembo oyo ya rumba ya Chetembaka Yembe oyo ba belle nana oyo ba yembeli ye sans voix na ngai kaka bango moko ba travailler na mayele na bango formidable. Voilà. Bon, la musique est universelle. Particularité zalika to sali ba texte ya bien, ba mélodie ya bien, ba arrangement ya bien, surtout ba mingongo net ya bango bona yemba na bango te. Na yemba na ba fille dans le passé, mais ap mingi pour la future ni tonton Nzembo moko to yemba na ba DS, to yemba na ba Bisuria, to yemba na ba Noni Zondi, to yemba na ba na robosa na peut-être ba comme monsieur ko échapper puis na ba choriste mususu ya basi ba sala biso ba ker, mususu ba comme on peut to retenir te. Mais au moins ce ko ba yo quand même ba voix féminine et ça li participation nango pembeni nanga. Parfois, il y a un moko kaka, bayembi kaka bango moko, sans ngai na zalala, mais ngala salika juste un simple encadrement, bango ba bimis ba talent na bango. Parce que talent ba bota makalango. Bazana ba yena ba talent na bango grâce tango yango na su bango. Ngazaka juste un simple instrument pour nous orienter yango, na pesa ngo voix moko ya bien quoi. Voilà. Réalité za moi ebele na kati mais moko ne mwana lo bango sika siko ezate parce que na lobby yango eza stratégie na biso. Au mouvement musu ba sala yango eza sous innovation te comme sous donc net ka ke cacophonie moroboye. Alors moi ma kamboza ebele oza ya sika la kati. Tozana ba junior de Londres azana toyemba na ila noté la kati ya disque ezamba la liboso ba koyoka junior. Yaka palola na no penza pour la kisano ke mokonzi ba 1 mikolo la kati ya RDC yewana. Okokatanga bolingo ngango ye kokite. Nasilisi kolia te ya bijundo bolongoli basani ye. Motema na ngai ekomi konokela mvula libanda ngai yo. Nazangi parapluie ya kobatamela mvula bolingo adenzazi ya mobimba Christian Jase DJ Mambo ya Lola Mansitu Papa d'amour les touch play drapeau blanc donc tout celui qui a makambo ezali non to décevoir bango jamais parce que so ba pesio déjà Valère, c'est pas pour rien, donc c'est que vous avez moi, à moi dans mon salaire au bamoni par c'est pas pour rien, donc grand merci la patronne en pour c'est pas donné à n'importe qui, donc vraiment monde entier au découvrir là. Il y a une nouvelle vague Zakoya, album il y a chancelier des Imbouessés, na groupe Mobimbanyo surtout. Souvent na biso album ebima pendant les vacances awa sauf qu'imprévu, ça dépend makambo. Ndenge nzamba ko kisara. Et puis nazo profiter de l'occasion pour que na pesa ba sincère remerciement ba tout ba beaucoup. Pour la réussite de l'album Oyo, net narata kin awa tati de Chine, Tobo Saniete, Chetembaka Yembe, Tobo Saniete, le PDG Chetemba déjà donc il n'attend kombo nae, nani Mboyo Albert Mboyo, le directeur Albert Mboyo maboko na toujours donc tozana ngoma mayele. Alors Rami Amisi, idéologie toujours faisant continuer na yebi, bazo zela biso déjà. Ba côté kuna ba Kenya ba Uganda ba Tanzanie ndenge tobetaka idéologie kaka donc ba solo ezalaka bango George Valentino de Mbuta na Canada ba salutation ebele Ivan Micha na Dallas ni bloka pa na London Emile Kalema na Paris Clovis Lapo na kota Bruxelles kambaba na nguna bon to bossa na te Gracien Vice na kata Bundes ba conseil to pesanga na cadre idéologie na yoka kiango na roya tout le monde tout ça la masolo ya ba chaîne ba makambo tout ndenge nezalele ba tout balinga chanceler des Imbouessés boze l'album nouvelle vague boyoka ba paradis na kati boyoka ba énergie na kati boyoka ba junior de Londres mokonzi ba 1 na kati bomona ba loketo ya maître Mboyo à travers ba danseuse na biso à travers ba générique na biso mais bobosa na teke mwana soso ezalaki lokola petit déjeuner lokola avant-goût mais o ezoya na sima mwana soso ba chocolat ezali ba mutu ya kala ezali ba ya desi mwana mama ezakoya na ba danse ya mystique mais lokola leo toaki na ba danseuse te ata la prochaine fois na rememela bino ba danseuse pour ça la émission na bon pour découvrir ma solo vraiment ezate basela kaka nouvel album la biso na titre ya nouvelle vague ezakoya kala mingi te nouvelle vague tobombeli na ba surprise ya kitoko ba mélodie ya kitoko tolanda chancelier des Imbouessés ndenge alobeli apeseli bino bolinga boyeba ba vérité tina nini ayembelaka ba mama tina nini ndeti kaka makambo musique ya kokaka te mais boyoki ba vérité na ye aza na ye vie aza na ye azobimisa babor na ye le 8 mars pe abengisi ba mama neti nga na ozala na nga mpo nga nalingaka mpe mingi mwa musique malgré papa na naza te mais na ozala ta na bene
nakozala ata na cameraman na nga accompagner nga et ça bien na profiter na pesa mbote na ngai na colo espacio dengi boss na nga Ricky Dibenz merci bien na confiance mon vieux mon papa chéri confiance aux amis ngité tandi nazokola ka malemi na grâce na yo donc maman Jolie Dibenz balobi pomme verte maman nguli moi so azanga mbanda donc yebe na na mbanda ti bobo la coco Bella de London moi sans dire mina nene aleki basi nyonso à Londres nzilani je dis ma sœur la métisse noire maître di kesi lutadi la bakoya di bobo la coco mubala mwindo abioza awa mon vieux Jacques Mailanda vieux Jacques Mailanda yoza awa nano balongola oti vieux Jacques Mailanda bambote belé pa ya ba nyonso bolinganga mon vieux joli kusala balobi mona mukemi asala mama minene vieux joli kusala umela na yo vieux joli kusala nga nazolela kaka vieux joli kusala balobi sele ka José Kassese bambote belé na bino nyonso bolinganga na ntan mal à l'aise na vie na nga moko na olukela nga na malobo na oloba vie na nga komisela ngai malingi amos nazolela malingi amos mo jipe vie na nga jipe les pétroliers vie na nga jipe les pétroliers boni basangwa malingi amos maman chérie mère d'Astrocadero mon papa chéri MC Mingieli ntsunga balobi mona pota kata na raté azakaka Bella de Londres bi nyos bolingaka nga so moni ko na bwa côté seko solution nga mape musala to sala kiza musala mo boye to lukaka moi to futa ndako to lisa moi mettons yo zo sola te yo moko yebwa kaka nga bazo bwaka yo mais yo zo sola te ata yo mo be so no sana na longoli yo kaka na tutsika na bato to okende nga ko bwaka na nga boss na nga Ricky Dibenz motema maman Jolie Dibenz na yebi miso zo ndu bwaka na nga yi comme ça nga kisengi mama na oza téléphone mikolo téléphone za obeba na bige so na singi ekomaka na papa mama téléphone ya bien isanga bien mikolo mona na ligne na okota te na pomme ya téléphone yango papa ozomona nga te donc maman Jolie Dibenz mama moko ya ne vacances ka ya moi tindela téléphone ndenge tindela nga ba body ba fantasy so na mona bilo matoyo na ko magazoba mama nguli moi sazanga mbanda vedi pembe na papa bye